Barzeno, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela. Ce qui tombe est allé te préciser mais merci parce que olala kolamuka zakabiti de te autant tolala katoye bakate. Est-ce que ninga nalali bolo bina kolamuka toye bakate on tika lesuka na maboko ya Nzambe tata. Ko passer pe journée, les appels grâce car les appels habitude de tout monde ko bima pe. Est-ce que quelqu'un a tika ya songi pété. Muto ko vanda pe nda kwa kei. Mais nous sommes zakaka grâce ya Nzambe to pesi Nzambe merci na pesi Nzambe merci na na kati ya mboka kwa ala fani libanda ya bongo libanda moya mwana jojo libanda ya mwana na fani na libanda na tranquillité nyonso tout na kati na libanda na tranquillité nyonso na zota na la bitu ka lezo ke na kati ya mboka kwa le ko ko na bakoko ko na ka ko ga sinike libanda ko ka fatigue to na za ala kati ya mboka na biso ko na fani na tranquille ba tranquille la bala ya mwana ni bozomona bandeko bazokende misala bazokende kosala misala ngai mpe ntango etali na lite fona saliki ntango eloko na nga molia siko nakenda kini awa tolomana lete mingi na ye mpe monene mais de toute façon ngana na nga ci naza na nga moto ya monene biso boyebaka mpe toka bata sante soko otali kaka mokonzi ya mboka obite ekolo ya kokola bata sante kaka na biso bongo otalaka nzoto elia ndakala elia fufu ya masango on m'a pépé comme on a monté. Voilà. Dans un lieu de solo là, dans un lieu de avocat, le vaquero. Dans un lieu avocat, on a tranquillement. Mais entre temps, toujours solo là. Là, ça me fait la rouler. Il y a la peine à rouler. Vous avez école là, nous sommes. Et quand on a ta formation, pour vous, mais quel est le mot quoi? Mais tu seras dans la santé. Mais la fête de l'air, on vous conseille. Sentiment za ya somo on qui tourne mon corps à beurre. On peut pas couler la beurre. Attends, on va aller là, c'est pas du voler à bout. On va prendre un avocat. Et on va prendre un lien. Elle comme conseil. Conseil gratuit. Motema mabe. Elle est qui m'a cassé dans mon prière lelo. Motema ya zuwa. Motema ya haine. Elle est qui m'a cassé. Partout. Même à la Kisasa. Rien, mais elle dit que ça doit être dans la boutique. Non, mais il est dans la boutique. Mais mon nez, moi, je l'ai songi. Pas bien dans la salle. Eh, maman, Tika. Non, le monde va servir dans un restaurant. Il y a un mot où tu l'as songi dans un restaurant, maman. On est à Bilo. Na me makananda na restaurant pale na mandako sala wa yiba kadoka mapana mamu babingana na musala bane ko héritage nini obisito komi nango mutima mabibo ekona nini nilibina mata pasteur Moïse ndiye pasteur Moïse alobi mais bilengeza munene soki ngana otonga parti na ngabo yo pe luka parti na yo tonga uko linga ngana pusa na yo vanda ngana place na ngai bilangeza munene
Ce qui nous a autonga parti, oh, yo pe nous ka parti nous autonga. Pourquoi quand on a fait na pousa na, yo ya ka kotonga place na ngai. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la haine? Mo kilele le ka mutu we ba ka ta haine ya pamba. Mutu musunda kuna ta mai na yo melate. Haine ya pamba we ba na ta na mutu. Kumona mutu ko yina yo ndiko kole sika moko. Mutu ko bandu ba panza ba sango mabe on dirait yebi. Au moins on dirait que fina yo ko leka yo moko ndeko yebi fina yo. On mutazo pa nzaso zo betali solo na yo. Bantu mususu bazana ko luka kaka. Ko luka kaka via mutu azandi nini yo. Azakana nanyo, camarade na nanyo, ko kaka sani. Habibi sala munga. Ne bato bonde bato bazo za Bible na sali pour nyonso. Okine na lusamu. On a mutake na fête. Abili na yenze mwa frère Fali. Tama kobima azotia mona stati. Anya kotia nzembo ya Matu Samuel. Zo atama bina kia bile kitu mwa frère Fali na fête. Karibu na baba si wana shida. On va appeler téléphone. Au moins on monte na fête. Abine ki na enzemo. Mwana mutakati peza mutu osili kwenda bwala. Tama kokutsa kwacha na stati. Yo wana changer. Alléluia, alléluia, les hypocrites. Alléluia. Oh, mais tu sais que nous on a fait de bien mutu ashi. Ngala muna nengo bine mutu ashi. Ndenge ni yo ko cha alléluia, alléluia tamo cha na stati. Oh, bateau baza ba apparence, ben ko apparence d'abord ba l'ex qui baza ba tumalam. Nzoka ba monde ba tumabe ba gadia pemba. Apparence là c'est que na mutu malam wa. So ba so na mutu ba manipulateur ba manipulatrice, ba yebi comment ko manipuler bato. Ba yebi comment na ko manipuler mutu si ko za ma ele tu oza mur te na mutu. On a pour continuer à chier na bango. Ba te bele ba kabole na mukili. Il coule à troisième personne. Troisième personne. Ce qu'on a déjà dans mon conseil gratuit. Ce qu'on a dans mon tour, il y a bien. Aux ana mon ninga no ya bien. Aux ana caméra no ya bien. A toi ben dans mon tour. Ce qu'on peut c'est numéro de téléphone qui. Au peut c'est numéro de téléphone qui sur mon relation no ya bien. Surtout là dans le passé j'étais naïf, mais dans le présent là, ya n'a pas ce numéro de téléphone. Je te fais de gros bisous, Lauriane, Moute, Lauriane, Malolo. Comment tu m'as bisous, non, Yangoua? Malolo, non, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Même. Oh. Namukola lelo oyo luka kimia so aje zo pousa luka kimia na yo moko nano avant luka kimia na batu yo moko kufena okina eza na batu mususu manda kuna baza ba kafiana ya na ba saumon ana ba côtelette de veau eza na ba agneau mais bazanga kimia bana kimia te mais abatu mususu ali aka lipa na avocat mais ana peu du cœur ali aka lipa na avocat mais ana peu du cœur alors la kana kimia alors kana kimia ala batu mususu ana nyonso bazanga kimia va chercher des problèmes ceux qui au monde ozana mutu na yo ozana relation na yo au locate troisième personne soit côté na vie na yo au PC numéro de téléphone ya moto yo zamane bien
dans le passé, j'ai fait les erreurs. Mais à mon quoi, next na mokili ya lelo, dans un téléphone, il y a un mouton en azarane bien. Dans la troisième personne, on peut s'atteindre. Pour mélanger relation, relation c'est le comme on va battre la carte. Relation, ma battre la carte relation. Relation c'est le bassin à la montée. Ceux qui m'ont tous battu la relation, on commence à couper, tout. Les relations, il faut pas entretenir. Relation, amitié. Il n'y a pas les balles. Tout ça qu'on va entretenir, les balles, amitié, c'est pareil. Il faut qu'on entretenir amitié. Les gens qui sont en train de se faire, ah, mais tu vas voir X, on a contact avec la mission de Sadini. À Kabola mission. On le balance, tu le balances, tu le balances, bon, il y a aussi un tel ou un dépôt sur mon téléphone, il y a un abinga kama kamoto tonga bisi balaki ndako funda nga yo to kabwana moninga na ngo bien côté to kabwana te pona nini pona troisième personne ya mwana bossa l'attention oh elle est capable de na poto même ana kichasa za koleka même awa okuta na muto sona tabi mama pardon no na kopisa muto osengi mutu pesa eh mama ile kadenga na toyeba ni bonanza ni ngoro na pesa na mutu te si na pesa mutu na okabola biso kama mutu na mutu wake oyebite ah mabe mama ile no yebite ah boy mukila lelo esa mabe makasi mukila lelo esa mabe ndeko soko za ba relation yiba ko battre ba relation na yo ba numéro téléphone bato ba apprécier ko pesa wana batute ko pesa na bato parce que bato surtout ba na nerf solide te hein na mutu mususu ba yebo ebisi ko monite mama ile na bible ko na yo so za nerf solide te ba mo ko bien pesa ya solo ba ki ko na nga mais ce que ça mutu a réfléchir ma yela ko ta na relation oh mais là il mutu ngana yebi ko na mama Eliane maintenant na mama ile na zo problème na ite neli lo ayi bisa ake mama ile na lobi bo c'est que mutu aza mutu babe mutu mela osani ni akobengana mais sauf que Zamba c'est la mission surtout mais mon tout à n'importe bibi kuna bitu kezo les kana on va venir tranquille dans le calme au Congo Kinshasa bitu va connaître bien rapide Congo Kinshasa kana kimia c'est la qui pas dans fuka menana kimia Bible mo esoloba malamu fana na ndako oyo ezangi viande ezangi musuni ozana kimia ke ozana ndako oyo etonda musuni ezanga kimia malamu na leli bana na mfuka mo ezanga kimia na vie tu vas aller sur le matin pour ta manger. Seulement que ngana mtoto sio maana yake ukabwa na moto kwa lot msaki kwa Abraham. Moto ukabwa na watu zanabia. Batu msusa za charge. Zamba sa tsomo kwa ninga na yeye. Batu msusa kwa lozana bango boma makamuzo si batisa kwa mansete. Batu msusa kabwa na bango. Ngona makamuzo kwa mteli boso kama o. Msuka ndemo tana kama cha kilo. Kama makamuzo kwa mteli boso. On peut pas changer. Et mon boulot, ça l'a rappelé mon boulot. Et ça l'a bien. Parce que ma botte dans mon nom, ça m'a bêté. Vous allez maintenant mon abalinga et un alarme. Mais pour y aller, pour bomber ma camona yo. Vous allez tellement quoi battre mon sous. Vous voyez bien à 12h. À 12h15, vous voyez bien fini nyonso. Pour battre la maman na ye. La papa na ye, tata moi si maman pour maman leki. Vie fait moi bien moyen bien. Quand on a 5 minutes, on est en bateau. Perroquet sauvage, bateau pour la famille. Famille sans bois. Et sans bois. On a mon corps. Oh mais c'est pour quoi pour la famille.
na vie azala na secret po mibatela bien fo ozala na secret na yo bango bafa baba donc tu traces un ne fais jamais confiance à quelqu'un ntango obeta lisolo ya vie na yo betaka na ndenge ya minimum obetaka na ndenge ya maximum te betaka ya minimum na mokili ya lelo bato baza na baerreur na vie eza de 0 à 30 ans soki olekisi 30 ans tu n'as plus droit à erreur il faut mpona balingana kotamwa na bango il faut mpona ndako nini okotya makolo il faut mpona camarade nini okozala na ye il faut mpona moninga nini okotamwa na ye moninga nini okoki kolia na ye mokili eza ya kobeba na biso ti a na congo likambo ya jalousie eleki likambo ya haine eleki jalousie haine eleki osola na moto enregistre yo molimo nini ovandi na baninga ozosolo ozopa enregistre baninga ntango osisa enregistrement okende na kopesa sango oyebi te tala balobaki boye balobaki bopona balobi oponaka na ndimi te ondimi te tala enregistrement yango quel esprit esprit ya division esprit ya séparation pourquoi la haine pourquoi la jalousie haine oyo opona nini bandeko ntango moto azokola oza na une année okomi na 2 ans ozonga so nsima te so oza na 30 ans ozonga so na 28 ans te ozokende ozokola ozokende na liwa alors ntango moto akolaka akomaka na maturité ntango moto ozokola ozokoma na maturité ozomonaki makambo nasalaka netika na otoloba nini baerreur nanga pase na kosala yango lelo te naza tozala yo boye naso numéro telefone nanga napesi ata numéro telefone ya bamegeni mongaya yango napesi yo ata numéro telefone ya malolo te nakosala yango te wana nasalaka yango kala nelukelaka mpe baproblème na mokola lelo te bande ezakabi baba baso oti bayanga boye na rate ye nazo numéro napesi yo napesa ta napia te napesa ndeni olobi mpe ngokosala ya makambo te heureusement kutu washi ato olobi ayebisa wana tata mwasi ya bana wana tata mwasi ya bana mwana po bebe kolo pe na triba bebe yango bien wana tata mwasi ya bana non elle est pas dans la avocat. On est dans la kimia. Et puis, nous avons dans la kimia. Pour les gâter, tout le monde a même sur la kimia là. So, moi, nous avons un problème. Qui m'a dit, hey, pardon. Quand Joseph c'est ça, toi, elle est toi de moi. Hey! Pardon, elle est toi de moi. Il pose. Bakuti ya kuimba ongeza ile moja hapo kina kimya kama unapotea na kimya na bwana kimya nadhani kwa konta kwanza na mkutea kama kwa Bulan na kimya
bino oza nzambe elobi soki liso ezobebisa masumu kata yango bwaka yango na poubele na fiso moni mpeke moto azobebisanga masumu kima ye tata mona mpe mamunga aza te tata mona mpe mamunga ya mokilo aza te mutalesaka mpe moto mutalesaka na yo te alesaka yo te apesaka mpe bilengengelingeli te nalesaki kozala mi na ye tata bokabonisa ye ya borekete eza wana lukaki mea na moto nyonso mpe tolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo bibina na nzambe ekoya jeje bomoi na yo lelo moloko na nzambe eleki makasi jeje bomoi na yo lelo nzela ya lola mpona kokota yango eza pasi moko bato tomona na babiblia asali pika chaque dimanche église nakeveye chaîne ezali sali boye bango mpo bakota lola eza pasi mingi te bakokota po bango mingi nde basalaka mabe baseme de trouble bato asungisongi bato asongotobo bato kokabola bato bato ya mafinga bato ya matondi ceux qui doivent à 40 ans parce qu'on a travaillé 20 ans ok mais à 45-50 alors il faut ça examen de conscience au milieu de comment est-ce que moi je me comporte dans ce comportement na vie que l'ungante ce qu'on a tort au milieu sa raison ma belle ça ma belle madame ça madame pour lui au sa raison il me côté il n'a pas raison pour lui n'a pas besoin trop convaincant na conflit que quand bato pour bater ça ma belle madame te mais un conseil gratuit bato belle ba kota na makambo na on na be bato so atina maman gratuitement à celle de l'autre côté nous doit saluer l'autre côté oyebi muntu ikolomi balemi sa tu mon kolo finga e c'est comme si dans la classe moko oyebi badia bato za ba 0 na ba 1 oyebi muntu une année à pamba même quand on finit c'est comme si vous êtes dans un quartier moko ce n'est pas bien pardon bible biluka ki mana mutu nyonso ya mwana Yesu maseba mukola suka boza kaka j'avais guéri les malades à ton nom je vous dirais éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité c'est là lolo ya passé on va tout on a la samba te muta samba là amona na bizali na ye. Pourquoi la haine, pourquoi la jalousie, pourquoi la méchanceté? Ah, oh, c'est toi l'équipe en bon. Ça c'est ça la cuisine. N'a pas rappelé dans honorable. Zakari papa c'est one shia. Ah oui, c'est pas tata moi c'est avant. Vie. Au bout de ma communauté, quelqu'un. Waouh. Elle m'a cabana, c'est bien. Elle m'a cabana, c'est ça, madame. Au moins, on a vu ce quelqu'un. Waouh. Peut-être que tu as rapporté. Comment oui, André. Comment oui, André. Pardon. La maman, ça va, cher. T'es réveillé. La maman vient. Viens la maman. La maman vient. Viens là. La maman c'est encore la 13. La maman, moi je suis là tranquille avec mes enfants. Moi quand je suis à qui, je suis là toujours avec mes enfants. La maman. Je suis là 13 ans. Aussi. Mais je vais dire ça. Ça fait mal. Elle s'est pressée, hein? Ma maquilleuse. La maman, moi. Ça fait mal? Oh là là. La maman, tu me la maman, c'est le roi, la maman, on a encore.
Mon gars, je suis ici, je suis bien entouré avec mes enfants. On a zolo, on a zolo, hein? Non, non, hein? Non, oui, c'est. Ah, d'accord. Moi, je viens de manger. Je viens et l'avocat, je viens manger. Maintenant, j'attends 8 heures pour qu'on puisse sortir. Je dois aller à Bongal. Ça, tu sors pas? Non. D'accord. Tu vas faire à manger. Et voilà. Ah, voilà. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Non. Moi, je suis encore là pour quelques temps. Hein? Ah, non, on a Kin pour quelques temps. Moi, je suis encore à Kin. Alors, on avait la monnaie à mon tour pour aller déjà. Ça va te dire, moi, on t'a encore mon yo. On fait des erreurs, mais après, on va se corriger. Les erreurs, les armes à tes armes, on a peu de choses aux conscience. Ah, mais ça va. Voilà, en tout cas, ça va, c'est fini. Ce qui va là, c'est que nous avons rappelé l'honorable des appelés, Baba, c'est un chien. Mais on va me dire comment. Hey, madame Bag. La ville est belle et bien calme. La ville est belle et bien calme. Tu vois qu'il y a du salaire. Bon, vous avez dit que vous avez du salaire. Il y a des gens qui ont du salaire. Pour la première fois, vous avez du salaire. C'est quoi, yo? Yo, vous avez salaire partout les mois. Vous avez du salaire. Est-ce que vous avez du salaire? Vous avez du salaire? Quand vous avez du salaire, vous avez du salaire. Auki muluka lipa na ye afuta ndako na ye alesa bana na ye siko yo mutu moko boye na motema ya mabe kaka yo mutu moko na motema ya mabe ozaka motema moko ya mabe ya kosala baninga mabe ayo ya mota yango na moni yango na motema mabe mwana bato osala na restaurant oki kotele songi ndenge azosala na restaurant asalini babengani na mosala bayibaka biloko mais celui qui mange à l'hôtel, celui qui te mondial écoute en français, celui qui doit avoir à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ça dit là, bah dit là, bah mais là, bah ça m'a kios. Bon côté, bah tu vois qu'il me sert la boule. Donc comment on va faire ça? Y a pas qu'il soit en terre ma bé, qu'il soit dans la bonne eau, qu'il y a l'eau, qu'il y a doit saler ma bé pour avoir la bambasse. À l'eau qui doit saler ma bé pour la mine, parce que ma bé est aussi, on a vu que mon dieu a mis à ma bé. Maintenant pour on a, et ceux qui ont un papa, maintenant on doit quitter. Après, bon, bye. Tu vas la bien.